Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na yo mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. So si sont okay. Parce que la paix c'est une masse en nous.
masa. En tout cas, comme je disais, tellement ma ma casse. Et le mino, moi, je me suis pour ça, on espère même pas qu'il est amoureux. Alors que les autres tambours, les autres, un peu transport, ils ont dit bon, danger ma casse. Pour la population, au Bamatanga, le ministère du Transport, je ne sais pas ce qu'il y a déjà habilité pour la population. Là, vous mettez pour ça quelque chose pour l'année là, pour l'année là, entretien, pour que nous soyons et les camarades, bien les cas, ils ont fait des images qui sont des étrangers, comment partout, à maison, indien, libanais, tout comme un bébé dans la circulation. En tout cas, vraiment, il y a qui comme un cas, c'est tout le monde, en tout cas, image, ils ont la place en rail, on a fait ça pour la terre, on a hasard, plutôt, nous, on a limite, et ça, il y a ma casse. Contrôle et ça les vraiment comme il doit être à la thème d'ailleurs à foutre à bon pour faire ça et pas pour à l'assurance que ça les contrôle alors que la mise tout le monde a entendu et là il est déplorable ma casse pour la mboka la biso République démocratique du Congo pour la vie la biso il y a Kinshasa voilà ils qui vont émission la bino balabala on a qui dit là qui n'a plus il y a ma casse qui a représenté en gros pour la bino on va continuer toujours dans compte il y a émission la bino balabala la réalité il y a République démocratique du Congo et puis il y a Mboka il y a ville province il y a Kinshasa ndenge na wuti Congo on a bino pour les prochains toujours dans compte il y a émission balabala surtout pour déjà vous abonnez-vous facilement sur notre chaîne Bayoka News Télévision propose à la laisser on se revoit à la prochaine bye. Et voilà fidèle internaute vous venez de comprendre qui on a bachota bamonta bachofa bapesi makanisi na bango mpona nini bamituka eza na baeta ya mabe boye batusu balobi ke entretien esalamaka te bino boyosi koyoka entretien so boke basala bakopesa bino kaka papie moko boye sevi kosala entretien mais entretien ezali te ce qui veut dire que suivi na ngambu ya gouvernement congolais mpe na leta na biso ezalaka te en tout cas kokosala na bakonza mboka koto wana babongisa leta ya bamituka oyo ezosala tellement mabe makasi donc ezocontribue la pollution ya mboka na biso République démocratique du Congo. De l'autre côté batalisi biso ke ezali manki ya banzela eza mabe makasi yango ezosala ke bamituka ekoma na bacondition ya bongo. En tout cas j'espère ke baimage ezali ezodefe bomona na selemba oyo ndenge nini nzela eza ya kobeba makasi alors ke toyebi yango nde ezalaka route principale si je ne me trompe pas babisi oyo eutaka bacongo central baipel elekaka na nzela oyo en tout cas soki bosali eloko mpona kobongisa nzela oyo ya selemba oyo kosala tellement makasi pour la population. Voilà, nous allons mais pour continuer quand yo eloko nini ezosala bamituka wana po eza na ete ya mabe continue kotambola
ngai ezaki l'État azwa suivi ya makambo wana. L'État pena soka zwi nyonso bakorepare me lokola azokipe na ye te yango wana mpe mboka ezokende ya kobeba toyebi te tokosuka wapi kende ata soki okoti na boulevard 24 ya kokende ti bakingasani omona mbuteyage ebandi bato ya makolo bakomi komata ti na basaute mouton komona population ya bato bazomata eza eta ya mboka eza deja futi lokola bango moko balobaka mboka ekufa yango tozomona bakamio mpe okota na kamio bankutu eza te ozovanda na nzete moko babengi yango ban transport mpe donc façon ya kolobela yango mpenza eza te donc eta ya makambo nyonso eza futi. En conclusion, yo koloba mboka ezotambola malamu te. Mboka ezotambola mabe makasi. Donc eza mpenza ya koloba eza kutu te parce que motu tu soki amoni ete eza mabe. Chef de l'État outi kosala victime à reconnaître que na bibi abadaki bien te yango esali ke tokende ndenge tokokende. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport ya victime au chef de l'État outi kosala na eta ya bamituka oyo tolobele mpe eta ya nzela ya selema kuna baembouteillage oyo touti kolobela soki toko koloba nini mpona nyonso wana mpona tosalaka ndenge alobi lokola première na ye asalaki bien te soki mpe akokende ti ba deuxième ti ba troisième akende na ye soki mpe akobongisa bongisi ezala nango bino botiki na bino na oyo bagame mpe botiki na bino ye ata nini nani masolo ya moto botikela bawewa bamaseba masolo ya kwanga botikela bateke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numero oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.